Bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour. Bah bonjour, bah bonjour. Bah tu veux pas de la star congolaise. Bah seul contre tous. Les soldats à ma casse, il y a belle activité. Maman Abisso. Maman Abisso a boté Bisso mutuna ndenge mutuna mtu ana tata na yo. Mais Bisso so do bimaka akuna. Bisso tout. To bimaka na bela. Prince Luamba. Obi kenga no do sito finga na internet kako. Prince Luamba. Est-ce que obi kenga no to sito finga na? Obeyo bosani. Avant que ko chama soko na ona kiti. Balola lo lemu no 10 fois. OK? Je pense qu'au Tangatena, je pense même pas que classe oyo ya ina oyo Belgique kenda. Yo Jano Nathan babilo quoi. Il aura bien ezala kaba fula kitoko. Le foulard bien. Foulard bien. Le foulard bien bezaka. $15. Foulard kitoko. Eza kitoko. Oh Hermès. Ma foulard bien za awa. Ah pe bateka biloko bien. Nga yiba ka ba photo awa. Après, na ye na sali na kenango na tinde pa Liza biloko zo mona oyo nga yiba kaba medela après na tinde pa Liza na Turquie na Istanbul saba bika Istanbul ba yangoni balobaka bongo te alors balobaka bongo te osaka Istanbul te ezaka Istanbul. Vous avez zobe bino. Vous avez zobe. Vous avez zobe. Il fallait que son bango avant été avant hiver bande. Donc voilà. Presse Luamba, soki Luamba. Keba nangai. Presse Luamba keba. Toyebani. Presse Luamba toyebani. Okopani soko yoka ki makamanga na lobaki olongo ozwa pantalon na wana tena mapumbu no tchana se akiti obanda koloba parce que nga na finga ki mama topite na zongela ki kaka mama topi pona ko faire éclaircir yeke soki yo lelo penza e ba berio kitoko combien 40 pièces nga so na sombi yango wana tchango na 100 boboya oyo nyoso. Ino kasanyo soto somba ka na Turquie Omon aba somi na batie na $40. Dona ba taxi $100 $50. Ba saki pona bébé na ngai. Mais bébé de bébé na kisasa. Donc voilà. Presse Luamba. Donc yozo kanisake. Ou bien ozoye bate. Alors, est-ce bien ozoye bate? Nga makam nazo sala. Nga na finga ga mutute, nga tonga ga mutute, nga na loba rapete ke na ye ko finga ga mutu. On comprendre. Soko yeba kite il fallait raisongela lisusu. Nini wana? Babenga ngoni. Oh iPhone Samsung. Mais quel genre Samsung? Ça c'est Samsung. Quel genre Samsung? Presse Luamba. Soko comprena kite. Zongi sali susu mapumbu no na kiti. Zonga li susu banda rebande la vidéo nanga. Parce que ma vidéo est bien précise. Na zongi seki mama top nanzela na lobi mama top. Obosani ke mwana mobali wana nde mutu. Aya kofinga yo aya koloba ke non. Yo obimaka na bana mike balalaka yo.
Mama Top obosani ke mwana mobali oyo nde mutu ayaka kofingo mabele solo. Mama Top ozobosana to ndenge nini. Sala attention parce que ben mission zoleka na kaboli famille bota na batute. So babiki boyekaka bandaki na papa ale. Oui, bikamla papa ale na bandaki po papa ale bandaki ka babiloko wana ya koloba loba wana kenyo na sala contraté. Koloba bon bilo bo mona ngo elengi. Obite kezo ko dénigrer belle vie. So boye bate. Na kaboli nanga nani na batute. Na kaboli nanga belle vie na batute bela na batute mutako kima na bela azate. O amona ki se sentir malamu afandi. O akomona ki se sentir mabe. A ofanda na ye. Ngate. Na ko banano ndeni nebisa Mama Top longwe pa ya bela kende na yo na et pas les abampuku. Presque l'homme zonga lisusu na vidéo nanga. Moi je n'ai pas insulté Mama Top. D'accord? Nana Mama Top toza ba ami na TikTok. Na Facebook toza ba ami. Loba keza la mutumsu parce que toutes ces vidéos na mona kango kuna. Na senga Mama Top ça fait longtemps. Na senga Mama Top sérieux na li faire abeta ka to ali boso. Nde na lukaka Mama Top na mona Mama Top ka nazo scroller na TikTok ndenge na mona kiye. Toza ba ami. Bino boyo baka makambo bolo bakate. Ngana ko bosa na makambo tu bato basala nga mabe mais so finga nga déjà. Ya se ya mama nanga. Ya se ya tata nanga. Ya vi nanga moko privé o eza kutu lokuta. Ya na bosa na kango tata tozoli ya tozo mela. Na ko bosa na kango jamais. Presse Luamba yo te muto yebisanga ke longba Belvi TV yo Belvi TV a chaki yo wana yo comme secrétaire. Presse Luamba yo comme secrétaire pour le bakio muta bengi yo wazate muta yebiso Belvi te ki muta lobaka na ke o banda ko sale le bongo Belvi abenga kayo yo ozaki muta maboketi yo bosa inongo finganga likolo ya makamba ya José de Londres yo Presse Luamba yo so finganga ti Presse Luamba yo so finganga ti obosani ou bien na rappeler yo ozanano yo wana tango zaki mobali ya fio ya munene o na ebite fio yango soko akenda wapi mwasi no wana ya munene na comédienne wana wa bando za salite wana Presse Luamba ko mekanga kutu te ozata na droit moko te ko yebisanga ke opekisanga na lobelaka Belvi te yo te muto chaki ngai OK ni Belvi ni yo ngana sepela na Belvi na lobelaka ye e aka neti yo mbolo neti yo. Alors faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention. Na ebisa kote ko talanga. Wa mayele te mayele non ebite na ndimite ko tanga même na yo Presse Luamba. Ngano si to sona to finga na oyebi yango bien. So tete mena ozongi selo ba message wana. Ezaka na YouTube. D'accord? Muta benga yo te ka lobela ka be. Vongo Belvi benga wazwa téléphone a benga yo. Yo koma imbwa ya Belvi. Yo mto landaka Belvi na simati. Ngana na poto moninga mukomoko na telemi na kelanda Belvi kuna na naneni. So mtu to lobele to lingaka ye. Papa ale obandaki kaka be na papa ale to lingite bokabola batu na ba actrice. Kasi yo kende koyamba mishuti. Presse Luamba na tinyo kende koyamba mishuna Naomi Lokwa na ba fi wana mususu wana. Presse Luamba longola pantalon na olata pantalon ale kende koyamba mishu. Ou bien mission moko eza na cadre Belvi te ozwa te mission moko bata ndenge asisi kolela tata na ye wana okyo yambie tina ndako na ye na matanga ba mishu yo Presse Luamba yo koko opusa na pembe na mishu o banda pesa ye ba interview o sale ba interview. Presse Luamba zwa mapumbu na yo kende tina ndako ba mishu obike na ye kotala acteur na comme star na biso o banda ko sale ba interview bino bozaka mayele te mayele na bino ezaka ka boye et puis na ba montage esili analyse comme vraiment comme prévu là bosala rango te mutalobi ke muto ya finga kiye wana akokai ko sala ba émission même ko yamba na puis ko sala ke mon fils Mama Top réfléchissez un peu là. Essaye de réfléchir. Muta kabolo na Belvi azate. Ngana kabola Belvi jamais na papa ale. Papa ale ayebi o ya salaki.
baloba wana kaka ke na signer contrat te muto ko pose pe question wana obi te ngana na naza actrice ou bien naza acteur c'est fini Kwa Shilomba kende ko yambela biso Michou ou bien kende ko yambela biso nani mwasi abidi mwasi nani Aminata to banani ba Ange Maïcha bomoni Ange tango alongwa nangwa lobanga muto aloba te po kenda ne calmement Ange Maïcha tango alongwa awa est-ce que bomona Ange aloba fungola munoko asala ba polémique Ange Maïcha taka osala loko moko te Ange Maïcha tika ko saba vidéo te atikali ko boaka mbwakila te atikali ko chrétien mutu te abima na malembe okoyeba même pas to comme on est partout d'accord ça joie que pas ya sila Pierrot Ndomba c'est même chose d'accord ça Pierrot Ndomba c'est nani mususu Adaï Lunga na ba Ronel grâce Luzolo n'est-ce pas ba joie que pas ya sila ba joie que pas ya belle vie est-ce que ba pekisaka bango yo so mona ba baba benga grâce Luzolo ou bien Adaï Lunga pour ni pe bosaka pe ba interview na te pas ba Adaï Lunga bino ati bozana sagesse au sala ko sa ba analyse il faut pe bosa pe ba analyse ya bongo te Adaï Lunga Pierrot Ndomba si Gesho nana mususu ba joie que pas ya belle vie ba joie que pas ya sila yo mona déjà ba buzo ba oyo banda et salama poni ba buzo be salama te parce que baza intelligent baza sage baza ba mature boso comprendre tant bosa ba musana bino na boye ba kamisela ndenge bozo sala ngana fingi mama topite nazo rebandela na pe na droite na obanga pe mutu te soki na finga ki mais so na finga ki te c'est qui na finga ki te on comprend soki boyebi ko saba analyse te bomo ekobe ko bozonga na ba classe na bino presse Luamba kende ko yambela biso Aminata yambela biso Ange Maïcha yambela biso surtout Michou Mbembele yambela biso Naomi Lokwa yambela biso mususu wana totala yo soko kokoka oya koloba ke makwakala ani makwakala yo keba nanga oyebi ke ngana to sito potana ngana to sito potana to bebana to finga nanga yo za na droit ta mukete yo te mto chakinga place ona na mitiakinga moko vous comprenez na mitiakinga moko alors kanga munoko nona kombo nanga na tunyo kaka presse Luamba kende ko saila biso interview ya Michou ou bien Naomi Lokwa batuka ko ya sila totala soko kokoka kende kaka totala soko kokoka vous comprenez oui aka ko ba vraiment pakala ngenge tala ye kuna abonga katazaka poussière on dirait soki eloko ni comme kanga te nyamsaka no na kanda no bande makambo ya zoro makambo ya nani kombo ni nani ya José de Londres obosani to ozo donc voilà Presse Luamba soko yoka ki bien te va encore nyoko sala lisusu kende ko sala lisusu obandile so vidéo nanga parce que na mono njo yoka bien te kende ko bandile so vidéo nanga Presse Luamba yo za na droit ta mukete opesa nga message to na bandolo bela belle vie yo te mto tinda inga to na bandolo bela belle vie yo te mto tinda inga donc silama
ok silama na kombo nanga silama na kombo nanga vous comprenez makambo wana nazoloba yango soki ocomprendre video te oke lisusu orezongeli vous comprenez hein? Kende ezongela lisusu video oloya koloba n'importe quoi vous comprenez ngano to ande moko te Prince Luamba mwasi no shada nayebi te zobuzaka ti lelo oyebi susu ntango ofinga nga makambo ya José de Londres Prince Luamba na yo na mwasi na yo shada mwasi na yo shada kwa munene wana zaka salite makasi wana okopana lukana ni osala barando ngate alors tant moto osala analyse boyaka kokopo ko faire tout pour comprendre na ozongela lisusu nga teke ofinga mama topi te na lobika ke mama top keba mwana na deja asafinga yo mwana na deja afinga yo mwana oyo saine émission wana afinga o deja mabe mafinga ngo siko yango nanga na répéter la ki maintenant de botoni singa na ba panel na bino bobanga nina bobanga bebe alongola bino musala ama yele makasi mwa mwasana ma tête pleine moi mwasana bo mona na tête bien faite donc koluka nini bokoloba